Bonjour Bandeko Bolingo. Bonjour Batnyoso, c'est bien moi, Olivier Bolia. Oyo, Babatizaki Nakomba Kukunyanga par l'ancien vice-président de l'Église de Christ au Congo. Donc Papa Wantoa Ditanga Talaki. Abimwana Yozo Lobaloko la Kukunyanga. On a dit Papa Kukunyanga Zanani. Ayebisaka ngai epa na biso banyanga kukunyanga azalaki soki alobi likambo ifo ekokisama. Ngabi papa vice-président 80 ans na ere wana Église du Christ au Congo alobi likambo boye. Donc papa oyo aza na miso ntongo nabimi nazalaki na mwana mai nabi oyoki makambo vi alobi abiki nga naza kukunyanga yango namoni banda mokolo wana esprit wana ekotaka ti natambolaka nango lelo l'esprit qu'on appelle kukunyanga. Yango namoni bato mosusu babengaka nga vie kukunyanga lokola bapeti na ngai Tony Mongani que je salue en passant avec sa femme en Caroline du Nord, Mastebele. C'est moi le véritable Kukunyanga parce que j'ai été baptisé, initié par le vice-président de l'Église du Christ au Congo. Le révérend Wantwadi. Que son âme repose en paix, donc toujours continuer Moussala papa. Esprit oyoko tsanga ya Kukunyanga na ndima ngoti lelo. Alors, tokobana ba message ezai moi muke belé, mais na rokene na ona ndenge ya synthé, donc na ko synthétiser ngo. Message à liboso bana Paris, manifestation na biso ezali devant ambassade à Rwanda le 25. Bozangate bana ya Paris et et alentour. Donc na pas tozawana devant l'ambassade du Rwanda. Tozawana pour la nini ko continuer ko manifester désaccord fondamental et total na biso sur occupation. Pour batebele bazo comprendre quand on parle d'occupation, c'est-à-dire ba institution na biso eza ekangami na bana mboka te. Binomo bomoni Félix Beton bogangai 2 ans. Décision à terre muke ata na mbandaka ata na kisanganya kozwate parce que il n'a pas azana pouvoir nyonso te. Yango tozo senga na bino bandeko bolandaka biso bozala wana na Panama na Parigo bozala le 25 pona kotelemela esprit wana hégémonique, esprit wana impérialiste bolobaka ouais ba mindele baza ba impérialiste te to koma pena ba africain ba impérialiste oyo ndunda oyo botie pana bango ezokoka te bakomi kokanela ndunda na bino aboza te bolala ba pongi nde nakomona bino bokomi esprit ya jonga de chaque samedi. C'est bon, il faut qu'on bima divertissement. Mais combattant attaque bimi, attaquer jonga 2, attaquer jonga 3, attaquer wapi, un combattant, un résistant reste un résistant. Ma pekisi bino ko sepele sapate to salawana le 25 pour la telemela. Bato baza ko telemela mboko na biso ça fait plus de 22-23 ans. Donc bozalawana devant l'ambassade de Rwanda ba consigne bokozwango na ba média mususu président Odombo a bengisa ba masombo ba tunabino tout ya Paris boyebi bango. Vous savez qui est résistant et qui ne l'est pas. Qui est un combattant tribal na qui est un combattant national. Boyebi ba différence wana nyonso. Donc bozalawana le 25 pour la telemela makambu ya mabe. Notre pays est un pays moko, il faut tout récupérer, tout bongisa yango, tout fanisa makambu na ba institution na développement makambu nyonso. Donc 25 devant l'ambassade du Rwanda, on manifestait colère na yo.
pour manifester ni nayo botele mawana pour bango c'est un peuple menteur. Il manipule la presse banin ceux qui bozo salate bozo pesa bango raison ba manipuler opinion internationale ba congolais ba lo banin ba congolais ba salanin outi atoko kende jonga na butu jonga de soko kende bar nini na tongo après boulot il faut ozala wana pona ko manifester devant l'ambassade à Rwanda na ba master ba odombo ba tutu ba prêtre tout ya komba ba ozala wana donc bozala to sangana liboke moko tata bo moko papa bo moko ekolo bo moko ngeto lobaki idéologie ya unité nationale indivisible quand il a besoin de biso to za bana bekolo on s'en fout biso to yenene to so telemela occupation soko ko telemela ngo antange mkongo matali yo soko ko telemela ngo antange muluba matali yo mais biso to tala résultat la biso ezali Kabila dégage, surtout l'occupation. Kabila n'est qu'une personne. L'occupation doit cesser. On a un deuxième sujet, Oba Kotisika, Bozolanda Olivier Bolia, n'a profité pour saluer Pasteur Joël Kondé. Aux États-Unis, na Baliangano, na Zomwande Bazo Fingabino, Moussala, na mon journaliste Akino, Bazo ba diplôme, ba futa ba mbongo. Bakumiko ba diplôme na bango ba futa ba mbongo pose ba diplôme, Moussala test, au futi mbongo si ma test. Nous allons changer ce pays. Eza soni mboka lokola Congo diplôme à mutu ezali diplôme à futela mbongo osali boyo futi mbongo ozwi licence boyo futi mbongo wana diplôme hein wana diplôme il faut osala test au futi mbongo te hein neti ya biso ya li donc sans mbongo asali test na nga na sali ba devoir na zui alors nde tolobaki ke bajournaliste wana bazo attaquer Joël Kondé bakeba na bango bokati nde totalaka baémission wana kini wana so babosolo bapolitique badi tomona yango lokola eza enrichissante totalaka na biso nka lokola bamaboke baémission na bino wana bosaka na kini ezalaka nango lokola bamaboke donc totala yango kaka mpona diversité donc sur 100% il y a 20% information 80% théâtre. On regarde ça pour rigoler. On est de la diaspora. On connaît les choses déjà, comment elles se font, tout ça. Biloko la total a 20% information, 80% distraction. Donc, ce journaliste à Kin, ozo finga muta poto, donc, ozo simbate, donc, mutu eza bien te. Bokitsa, Joël Kondé, c'est un combattant. Baliangando, c'est un combattant. Bato tout bazo bunda, bao bunda pona bino. Yokalisi soy mwana poto alobi afana na ye frigo za ya kotonda car eza libanda maya moto ya mpio ba telefone nango ebele ba ordinateur ata 6 na ndaku ba télévision ba biloko mokili awa Occident longa donc nde tobundaka wana biso ba kukunyanga nga kukunyanga na ba master musuto bundaka pona ba congolais bande na biso totika so pe totali neti ba biso ba kukunyanga pale na kinezali eza kutu moko teze belé donc tina kuna bunda ezate po ba butu ba bundela nazwa pale nazwa ka nazwa ni biloko na tout eza donc toza bundaka ka pona bolingo tozo bunda pona bolingo kaka ndenge ezalaka kaka tosalisa toza biso tu ndenge moko mwana poto ala na ntina kobunda te akokende na jonga depe afandi na ye alandi Emelia alandi Petit Tutu Kaluji alandi bato wana tu ozomona donc ezalaka kaka sentiment kaka ozomona. Donc, tozo ezate que eloko moko spécial bani te ezali que tozo ko bunda parce que nous aimons notre pays, nous avons le patriotisme pour notre pays. Ozomona ezate que boko sanali boma bokanisa ke mwana poto tanga zolo ba yo comparer réflexion ya Paris na réflexion ya matete to ya limete to ya mbinza te. Mwana poto azana vision moko d'amour. Il y a partage.
Donc botika kotungisa bandeko kofinga wana banini bosala nano bo développer non même qui journalisme na bino wana parce que c'est un peu du terre à terre même la manière que vous conduisez les choses. Troisième chose, ezali félicitations na kulutu na biso Kantani Boma bongolango motema mokili échangé. Kantani Boma a eu position na mission ya Adoyuwe. Alobi ba combattant boza mitema pembe. Batune bazo ya ko provoquer ba combattant na Paris, Bruxelles, Canada, na ba musique na bango, na ba fi na bango wana bayaka na batwa wa ba ya osala ba aventure ko bota ko sala ba makambo mabe. Yango na moni Kantani Boma grand chanteur o ayemba banze monyoso ya kofio ya kitoko komona ba voix ba Steffi banze mo lobo ya kakala c'est sa voix mais bandima été na mutuana mais il est venu dire que il y a ba musicien potika koya na force après ko simbate et ko simbate parce que mon apoto aliaka du matin au soir à grignotaka. Biso zela babilo rebelle à la midi. Donc rola mukala tongo boyo sali sandwich banini moko boyo koti susu yaourt au sali boye au sommi champagne moracher dans la journée moko roli à 26 fois. Soko banyo compter. To zela babilo à midi to zela babilo à pokwa te. Donc il faut pas jouer avec la diaspora. Et puis bambongo to tinda kata ba komo kanga ba Western Union nanga ba kanga kango excès ko tinda ka bambongo ba kanyango. Bozo mona normal. Moi je na vois na titinda ki requête nanga na tindeli bango ba source ba revenu nanga pour na ibisa bango zambongo nanga. Zambongo ya terrorisme zambongo c'est mon argent que j'envoie à gauche et à droite quand j'ai des besoins, j'ai des amis, j'ai ma famille, je peux faire tout ce que je veux avec mes comptes, tout ça. Ba bloka qui compte nanga na tinda requête na banidi nazo zela ba fungola. Pour le moment, nazo utiliser comme manigram, mais manigram pe azana babilo mususu que otinda ba occidentaux et on a la musape bandeko. Tobong sambo na biso. Est-ce que vous comprenez que les occidentaux comprendre que totinda soki 12 milliards na Congo, ba komi ko bloquer ba africains, ba étrangers, l'Occident ba tinda ba l'arte. Donc ça veut dire quoi? Ba comprendre que to vivara awa membo na biso et vivara tembo na biso sokene na mboka. Donc to telemela likamwana. Ya mboka na biso to bongisa. Veni Boma Kanta azana raison à soutenir les combattants, parce que les combattants, tous les battus à violence, tous les battus, il y a dialogue, tous les battus, tous les battus, tambola. Vieni Boma, azo comprendre que bateau baouta Kinshasa, baza n'a nouvellement éduqué, n'a n'engue les choses se font à l'occidental. Au y a ko brisquer mouvement citoyen boété. Vieni Boma, alors que bino ba musicien na gouvernement bo sangana bo sala délégation bo yaneko solola soki boye kaka na lumbe ezongela kaka lumbe soki boye ba pancarte bo sa biloko na nko mona poto pe to sa biloko na nko parce que nous avons ba l'attitude de belé ya ko sala ba makambe belé ya kitoko na mboko. Légalement, tout ça n'a voie belé, tu peux faire rater au visa, tu peux faire rater au sale, tu peux faire biloko belé, tu peux ressusciter ba viol, tu peux ressusciter ba crime belé pour ça la na ba passage na bino. Alors vieux Kantani Boma à côté libiso, abibatu ba combattant, vous savez, ça c'est vraiment, il y a un habitué Kantani Boma, bravo na yo longonia, au vivre sous longtemps. D'ailleurs, il y a un grand chanteur. Pas bateau ba la biso wana, à part les qui n'ont pas fait rigola. Nani on va chanteur à yara sous papa mbakufa.
totikala kaka na ba demi-toniste, ba orgamiste, ba faux chanteur, et puis ba tout moko toyoka ba soupçon, ba za homosexuel, ba nini, musique na biso komaka ndengwa. Alors, et là tolobi boye, tolobi ke tolanda conseil ya kulutu quand ani boma. Donc alobi bo brisker biso bata potote. Parce que tout le monde les qui ont amateur qui na concert na e bomi Loris la Congo. Les ebomi ba vie belé ba master belé na Paris ba kufa na Nicolas concert wana. Oh mususu ye na ebité alobi concert a vie na ye abeta soki wapi. Bon, aza na problème non ni sursis wana ya viol. Mais l'autre lobby que ne blaguez pas avec la diaspora congolaise. Oh, izaba diaspora, yaba ambassadeur iloloti. Oh, isa diaspora, yaba to ba telemi pour na mboka. Bato, telema vraiment to telema. Il n'y a rien que vous puissiez faire en matière de corruption pour vos obadorola ba kukunyango. Donc, vieux quand ani bo maïbsi bino, bo sangana bino gouvernement, bo itinda délégation. La délégation, on a tolongi comme na nani. Tolongi comme on a président de la République, ministre à culture, na 7 musiciens. Na 7 musiciens, on a 5 leaders, il y a un groupe, na 2 musiciens normaux. Et bon, tu na pasteur moko comme dans 8, na pasteur moko. Parce que ba pasteur peut ba faux message. Donc beaucoup yawana, to ça la table ronde neto bandi ko négocier qu'est-ce qu'il faut faire pour notre pays. Donc nous avons besoin du président de la République, attaque nommé, ministre de la culture, 5 musiciens leaders, 2 subalternes, comme on dit, et puis na pasteur moko pour la négociation, to expliquer bino, oyo biso to lingi bo sala avant reprise officielle ya musique. Parce que boboy, to kende boy ti 2062. Musique bano betaka na mbutu ti nde omonaka jour moko bato bakomo bunda bato bakomo zokisana, et nous ne voulons pas arriver à ça. Dobo mekate vieux Kantani Boma, chanteur de charme à la voix angélique, apesi bino conseil bino bato bozala ba voix ya bien te boyoka conseil wana, parce que nous voulons vraiment la paix. Nous biso comme na kanda Congo eza na souffrance, Congo eza na institution te, Congo eza na ba lobi na landi présidente ya parlement batunier salaire ya ba député azo kokoloba te. Donc nous sommes un pays qui est dans le flou. Pasi na pasi. Bino boye ba te po biso batu to landelaka nouvelle secteur par secteur, totalaka vraiment makamunyo so muke muke. Donc le Congo a un florilège de problèmes. Ba problème ezali ya ndenge na ndenge kuna. Donc tozo elobake, nous on en a marre. Biso toza ba Congo on a été ba flatteur, ya bani non, on a marre de tout ce que nous voyons au Congo. Et nous voulons que ici là, ya ngona tozo adresser na bandeko. Obazo kansake diaspora la li po totiki jonga deza la totiki bar moko na Montréal to na Suisse toté to acceptaki que batu ya poto baza na droit ko vivre ya ko ça la commerce et tout ce qu'ils peuvent faire pour souvenir aux besoins nini ya ba famille na bango. Mais les gens de Kinshasa, les musiciens là qui n'ont pas de Zénith au Congo, qui n'ont pas de, comment j'appelle ça, Olympia ou U-Arena, tout ça. Vous êtes tellement de gens qui souffrent de déclin cognitif. Pona,
makambo o etali intérêt na bino basal droit d'auteur bozalaka nango te mais bozo préféré kaka boyaka kobeta na mboka baninga bo enrichir mboka baninga et la production locale yango wana kulutu kanta Nibo malobi ba combattant baza mitema pembe et ça c'est une très bonne chose que via lobby parce que quand vous faites le bien quand vous vous donnez pour les autres vous faites des sacrifices, bien entendu. Et que sacrifice soit dans mon sous azo ko marcher sur yango, azo bafouer yango. Azo mona le quoi tozo sakana ndé tout ça la raboyer, tout ça na ba palente, tout ça la rato fandi, tozo seka. Moi j'ai fait des émissions parfois à partir de mon bureau loco. Kolanda te ndenge omonaka ta msusu banini natie nini vert et puis je mets un background artificiel pour elak sa place nazate mais je suis dans mon bureau. Donc je suis en train de travailler pour moi-même d'abord. Mais biso tolingi ke Congo nde travailler. Biso te to ke no bongisa mboka na biso. Pourquoi vous ne comprenez pas ces langages? Pourquoi vous comprenez les locaux, bana poto, ba djika, ba parisien, ba grand canadien, ba suisse, ban Amérique, ban States. Pour la linga olobe la States en mingi. Ba biso bato bandao. Zomona. Alors, batwana nyonso basangani bazolela pona ba mboka na bango. Souffrance. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous prenez pas ça au sérieux? Bino pe ba congolais monsieur, hey, musique. Pourquoi vous comprenez le côté la raté? Pas si ça na Congo. Ba diplôme ya lokuta. Misala ya lokuta. Président nommé. Biloko nyoso ya kobeba banzela ezalaka na Gombe. Pourquoi vous comprenez te? Pourquoi ils ont bon ango lokola moi ba querelle moko personnel tout ça. Est-ce que le Congo c'est personnel? Les Congo ça nous appartient tous. C'est pourquoi vieux Kantani Boma félicitations bravo na souki wana pour s'éterniser na remercier Velanga Niboma Kanta pour un message au sali pour la bande kono ba mission Congo bazo kanza violence brutalité ba relation ndemte betsa concert non et le rebet sa concert ko mekitisa et puis ko yeba ba revendication et ba revendication en diaspora par rapport il y a secteur il y a art culture et art toujours senga ba futarabino ba droit d'auteur ba futarabino ba mbogo ba droit d'exécution publique ba droit tout droit voisin ba nini faut bozwaka na yebisa bino suka balubi ba bimisa ba mbongo ya ba nini et puis ba télévision futarate le quoi ils ont futate ba kanga ba télévision on en a pas mal on a 50 chaînes de télévision en tout cas des bêtises là aujourd'hui la télévision est comme le cola pour l'éducation Moutata la TV c'est comme si elle est à l'école. Mais la télévision Congo, qu'est-ce que ça nous éduque? Parce que ça raconte que des mensonges. Alors, tout ça, les ablos tous sont englobés. Les 25, Panama, Bouté les Mela, ambassade à Rwanda, Bozala Rwanda, Bata Belgique, Bozala, Mwali Moustar l'État, Fozala Rwanda, Belende, Bamasta tout, Otosakana Bango. Et commandant ESO, tous à la wana, tout renforcer, combat contre lutte contre l'occupant. Faut bailler baka, tout rappeler à Bango chaque jour que vous n'êtes pas dans votre pays. Il faut que ces rappels soient vraiment de manière constante. Donc tout yeb sa Bango que vous allez en boka na binoti. Donc tout ça en abisso tout kuna, tout télémé en boka na biso. Je remercie pasteur Joël Konde des États-Unis, Tony Mongani, le capitaine. Mes condoléances, na Fatou Kadate, maman Kei, maman Azalaka Bomoi, Kim Molimo pe Manakimia, na Pesimbo Tepe na bateau Nyoso Basote na œuvre. Il y a diaspora combattante, résistante, Tozo Bunda Ponabino.
C'était Olivier Bolia, le Kukunyanga. Merci.